ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouri Zinyonso, Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité Bundes, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, nabandak nabino, partout bozali nenge na lobaka nzambalola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka masolo Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko nyonso, bazolanda biso partout, ba ona no bo sabona te na sitio bo sabone, au site ya maman abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie na bandiko pesa merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so mibla 22 ndako na verchach ezalaka yo Betty la patronne na bosanité code mboka ya Willy Musheni moto moko bien fondation Willy Musheni bamureze to pesa merci na Fatou Sene la sénégalaise balobi moi sur kangi masolo na Kinshasa partout balobi to zakaka na shop moko fils et fashion oezo ede ba vrai chéri pona ba geni ya kitoko bazo sala bataille ya bien balobi ndeko nanga somba geni ya qualité ozola tango ezo traiter ezo pesa yo forme liko nango azana ba soutien kitoko pona basi azana biloko ya maquillage pona basi bama ya kaloketo balobi Fatou Sene la sénégalaise akangi masolo apesi solution publicité ezoleke pa na biso tana bémission tozo sala logo numéro ya téléphone ezawana soit obengi mama Irène Masiandoki okosepela merci na Gracelite cosmétique balobi mama Cornelia Lutadil la mwana télé si moi sia tata Gracelite cosmétique nde makambo e solo li bamurena bamureze benga obongisa loposo bagame kotikuna ya kafu obongisa maboko tope makolo balobi solution ezana Gracelite cosmétique liko kolo nango boutique rebote kolata kitoko ekotisi biloko ya kitoko ba sandal ya propre ba t-shirt ba foulard na ba chemise ezepa ya mama Cornelia Lutadila. Voilà, merci pour la patience et fidélité identité ya Bundes Irène Masiandoki ayaka boyina pesa ba bisous na mama Sylvie Mwanzaka balobi restaurant super urbain kolia kitoko diaspora ozokende Kinshasa je yango ba vacances balobi restaurant ezaka kamoko restaurant super urbain qualité chez mama Sylvie
Sylvie Mwanzaka. Adresse nango logo ezala na bémission na biso, numéro de téléphone ezali fifi tomo la japonaise bakendaka kaka. Bamouré na bamourese Irène Masiendo kaya kaboliso na ekobetela bino bandeko nanga ezali solo moko eza molai teza mokusi. Ndeko moko ya mobile abenga na mboka ya Canada aza vraiment na pasi auti bongo kobungisa oncle na ye leki ya mama na ye, mais aza na ba regret parce que oncle wana abokoli bango alingaki bango pe mingi. Mais mama Irène so na zobetela juste pona kopesa bandeko na biso ya basi conseil. Oncle na biso aboti bana basi kaka mibale na bana basi mibale aboti mama Irène oncle bozupe za kasu ndete liboso te vi ke ba réalité mokili oncle akoyane aza kuna na Congo Kinshasa. Problème na bengi pona beta lisolo o mama Irène oncle na nga na bana mibale abotaki moko abalaki. Mobali moko aza na Kinshasa abalaki mariage. Nga kutu na longwa Canada na kenda mariage wana. Banda bali ça fait 5 ans za na ndako na libala bazonda ka kufutela mobali wana debrouillaka ya kolia ya komela bokola kana bana mibale baboti. Mama Irène po mona eko yoka o esaninga pasi. Ndeka tovandaka boy diku na yoki mwana oncle na biso babalaki wana do mwana liboso poza na défi wa bota ba ombali babala. Mais ono lobela wa liboso abalaki pe liboso. Mama Irène esali ki babi mwana oncle na biso aza na France aye poto ngabi o aye na mobali na ye ote aye moko bongo bana o bana batikali pa ya petite sœur na ye babota makami bale mama Irène elekela kinga tango mwana oncle aye France na bandiko luka contact na ye poto komalaka na WhatsApp mais abande ko komilanga te ata na komi na WhatsApp na Congo a omona poza ko sela mais ako répondre te donc motu na problème ni na otu na leki no te ya saka na France monika poto na mbebele bazobomba mama Irène diku ba ko benganga oncle na biso akufi bamouré na bamourese boyoka oncle akufi pona nini pesa conseil na bandiko basi mwana mwasi otolobela za na France nzamba pimelaki libala te boyoki bien cousin na lobi ki abalaki ça fait 5 ans ali femme mariée cousin ya Canada longwa Canada azala kutu na mariage wana Kinshasa elekaka bien bazonda ka kufutela bavandaka na mobile baboti bana mibale mobala bunda na kufuta ndako alisaka ndeko na ya mwasi ndeko mwasi akomi France ndengeni akutana mobile moko ya mwana poto mobali wana kendaka Kinshasa alinga mwana mwasi wana Kinshasa mwana mwasi wana aboya kulubaki azali marié azana bana akumbela ka love na mobala France na ndenge ya mona kia kukumbela love ndike za mobala France akendaka so akomi na Kinshasa ye moko mwasi ebindi nyakosaka na ndako nipo abunga kende vanda na mobali na flat bamouré na bamourese boyoka ba réalité ya mokili mwasi ya libala zana bana mibaye na Congo babala na mbongo na makasa te na mai pete na makila te babala na mbongo na mafuta te na mbongo mama Irène ndeko na biso koma kobimana mobala mwana poto love ekoli ti bakoma kosala projet ndeko na mobala za divorcer na poto epare abengise aya poto mwasi libala bakumbeli pena ndeko na babandaka 20 babanda na sima toyebi te parce que mobala bala bazosala 5 ans ya mariage mama Irène ndeko na biso ekozwa visa ayekokima akenda France azwi bana ni mbala ketika pa petite sœur na binga na ke vacances na bimuke na ke Congo Brazzaville akosaki ba oncle bon ayebisi pe oncle kenga na ke Brazzaville mama banga kufa leki na mwasi abala ke ozwa bana mi mbala ketika pa leki na bale na libala ayekolaka papa na bango ake vacances na Brazza mama Irène mwasi libala la ka mobali na ndako tenzoka aya poto mwasi libala abungi premier jour deuxième jour troisième jour mobali na komi koluka ndese akepa oncle na biso oncle azoyebisaka mobali wana mwasi nekolaka biso akei Brazza selon ndenge ya lobaki mobali na bi koma mwasi libala kende Brazza alaka ngate mama Irène esali 4 jours 5e jour mobali wana komi kosilika mwasi ne abaya na mbongo lokola aza pe mutu aza na ba relation mama Irène akekokangisa oncle lobi na oncle bana nga bakomi pamba mwana no ya mwasi ndenge nini mwasi na kende kotika bana biso mbali pa ya mama liki na bango lokola liki ya cousine nanga mutazaki na bana abi seki cousine nanga ayebisika mwasi na akei cousine nanga wana leki na lobi te na yebika ya lobe nanga ke Brazzaville ayebisika famille ka ke Brazzaville baki même pas ka ke France abombela ki même famille mama Irène biso pa to yebaki te kaza na France viki nga nazo komela zo répondre peut-être tant bazo lukenga pe naza parmi bato balukaki mama Irène mwana mbali wana sikende kokangisa oncle na atie na kasho alobi ke façon zo monela makambo oncle na biso ayebi mais petite sœur ayebi petite sœur akoma ekolela yali kamnini boyo kende ki Brazza nazo komona na WhatsApp ande ko répondre sur mututé même oncle papa ni so komena na WhatsApp hormona a répondre mututé leki no atkaki na bala soka komeli ako répondre leknité yayo zawa pi réponse leka kozwate leka koma ekolela vie ke ba réalité marambe kome be na mokili mama Irène zoka ndiko na biso mwasa na France atiki bala mibale ayeli bala mama Irène bakangisi oncle na biso na kashola li premier jour leki ne abingi nga bi grand frère bakangi papa na raison na bikande to luka yande nga bungi une semaine ngoyo mobali na siliki abeza mwasa bala papa na biso
besika mwana ke koma papa za à l'aise papa za ki na poser nzambe sika za loko azomona ba message sala kaka mona papa za ki poser pona mobalo abali ke papa biso ebisi papa noko na ebisika mwana na azali bakangisi noko premier jour na kasho deuxième noko aza moto amitumisaka na tension VIH aza pe na premier sucre ya diabète ndenge batiaki na kasho kuna nzoka sucre ekitaki nango noko asali crise awumeli kuna na crise moto ayebaki te ntango mwana mwasi azobundabundaki kuta eta papa nde bakekuta oncle na biso akufa na kasho mama irani esali pasi mwana na France ntango papa akufi nde leki akomeli ndeko na mwasi abi oza wapi papa akufi nazokomeli ke mobali no akangisi papa komela ta mobali no azolukoza mwasi libaya ya nanga nini kaka ntango aki papa akufi nde ayeko réagir abengileki ne papa kufi papa otukufu bakangisaki epai ya tonton papa sali 2 jours na kasho oyi papa mitungisaka na cycle aza moto ya diabète papa cycle kiti papa akufi abandi tiko kolela mama irani ndenge papa akufi nde toyi koyoka masolo epai ya kopine na ye ayebisi kopine nga nazawa na memi ngambo papa na biso akufi me na nini ti oyo naza na France epai ya mobali oyebi mobali na nga otaka poto abengisa ye nga naza na France abi yaya mpo no preparaki leki no na papa na bino te yaya obomi libala mobali no wana azalaka bien mama irani pesa bandeko conseil mobali oyo alandi na France aza moto a divorça aza moto oyo ye aza lokola 3e mwasi oyo azobala seno batémoignage aza moto alingi ambiance mobali leki alandi na poto ye wana mama irene mabe ezangi moto te ata boyfriend lelo akangisi papa zu ezalaka na buzoba nango ememi noko ntina kufa mama irene nga nakende Afrique leki nanga futelaka mazanga $100 te na Congo pesa basi conseil basi mingi bazokima mibali ya Kinshasa bazozwa mibali ya poto bakozwa merde même si toza na Kinshasa mais aza organisé ayebi valeur a mwasi ayebi valeur a bane ayebi valeur a foyer na kilelo bandeko nanga libala ezali considération mobalo a respectaka yo ayebi valeur no na bana po na ye vi na ye ezali yo na bana na ye okutamba ya msusu mobalo wana ye vi na ezaka nano bamama na bango na baleki na ye ndeko nanga mwasi okoza na bamerde parce que bilobi 1 + 1 mobalo a considéra mwasi ebike oyo aza parti ya vi nanga oyo asalaka esengo nanga oyo azali mama ya bana nanga akoza na barespect na ye mama irani sangwa mobalo oleki nanga landi na poto eza kitoko te garçon moko babaza muta basi na Congo abimaka na basi bayebana na ba réseaux sociaux bata ba théâtre donc aza na réputation ya malamu te na France mobalo leki nanga landi yango et puis aza 3e mwasi o alingi abala lokola leki nanga wana siko mama irani awa noko akufi boye yebisanga mobalo antaso ekobana na famille so akolia mbongo ne nani mama irene tozala bato pesa bandeko basi conseil poto eza paradis te betali soko batakini balandako bafia kini bayoka na poto bato bakufaka na poto bato babelaka oza deja na mobalo abali yo na mbongo rêve mwasi azalaka azala marié abala mwasi ase respectaka babali yo mama irene baloja ye azanga fufu te aza na libala ya pasi te kifa luka makala te amonanaka na $50 parce que bofrana asalaka afutelaka ndako mama irene ayoka te babenganga basi yanga ta mbongo ndako banda bala na mona leki nanga salite ata na réseaux sociaux ta apparaîtra loko amta na poto mwasi propre mama irene mandima panza foyene atiki bana na mibale atiki bana mibale papa lelo akufi bana na baza bana basi yebi mbulo osana poto yebi mbulo kobengisa bana na automatique otiki bana na pasi parce que maman la bango esa kufa bota bango mibale oncle akufi mama irene pesa ndeko basi conseil pesa bandeko basi conseil mingi baza na kingo bana mayaka te mama irani bofre mo bien na kenda Kongo ya kozokanga mais zuwa na ebetiza kekangisa oncle na sakanda po oncle ayebi mama irani erreur asali yangwana oncle aza mutabandeko bemera na otukunda oncle nanga naza na choc lokwa nazwi kimia na bina bengo pesa bandeko basi conseil poto eza paradis te mwasi musomo aza na Kinshasa aza na ndaku ya libala mazolinga baby salibala ne pona mobala poto okoya ba réalité nde to ba mboko koma te likolo ya ndeko nanga mwasi komi France okomona mingi okomona ba français okomona Tour Eiffel okomona makambo ebele na kati ya France okomona ba metro yo nyonso okomona na ba wenze pe okomona siko tiki bano na Kinshasa olandi mobala poto memi papa tina liwa ndeko nanga tango osambelo osenga nzamba bato na butu pola lola mukabie oyebisa nzambe ndeti makamni nzambe nazaki mwasi libana na kimi ba yango papa nzamba lola oyoko epesi pasi partager lisolo s'abonner na Irane Masiendo kinde ko mobali courage na mboka Canada aza choqué po noko na bango aza na ba témoignage bien
na bomo ya ndeko ya mobala bi oncle aida biso mingi aza petit frère maman ya biso mama Irène epesi passe oncle akufaki tokundi ye lokwa tolanda konga na madame nanga awa na Canada tosepelaki obeta lisolo po epesa bandeko na biso basi conseil mingi bazotika ba mabala na bango babala bango na mbongo na Congo po na mibala poto bazo ya mabala ezovanda te poto eza mboka ba réalité ko yo bandi ko regretter bolingo na bomwana bolingo na liboso ndeko nanga eza pasi ka ndenge bina fila lobaka mutune so za proma love yaya okipa noko okuta okipa tata mwaso okuta ngo yaya na obanga pe kolinga mutu mususu ta musu na ozo alekio na mabe ndeko nanga nyoso eza ba réalité mobalo kimi na Gishasa toyebi te raison pose jusqu'à présent toi na raison kimi libate apparemment kimika libala po na poto mobala uta poto ya mondinga uta poto kita Kinshasa ba ambiance ba bolingo ba tendresse so pesa temps ko manda ko moko ba pesa ngo ya ko manda ko mona mutu tendresse diminaka ya ekitsa volume ya mo dans le vide to kutani mbala sima nzamba ola pambola bino s'abonner na Irène Masiendo TV so na no s'abonner oza de suite awa solo na solo aubergine et les kakate o ebete le Promax Maman Abino, moi ça tika masona des photos kutani mbalasima. Bisous. Bye bye. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba koli na tinda kiko. Mutatini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te fait. Non. Rita na bilope leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté les autres qui ngula, ils ont chargé l'élo. Tout ça biloko que nous choyaka na ngula, ça ka to check côté na salle. Ils ont chargé biloko na Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Ya fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le Angola. On a ça biloko sous sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en a encore maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs je peux dire Rita yaka. L'Angola ça ouais. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu Zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu ba yebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu ba yebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.